Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko binso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu o azali médiateur entre Nzambe na biso bato. Nazali kotondo Nzambe mokeli botondi pona libakuli ya apesi ngai lelo pona koka kosolola na bino na mayematali liloba ya ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Liloba ya Nzambe elobi nini. Lelo tokotala makomi po ete tokoka koyanola na motu na moye. Tina nini ekolo na bino ezali kolonga banguna na bino te? Tina nini ekolo na bino ezali kolonga banguna babino te? Tuna mona esengeli na yano po ete toyeba eyenge bene na liloba ya Nzambe po na nini bino bozolonga banguna babino te. Po toyanula na motuna mwa biso mwa lelo esengeli liboso totala maye liloba ya Nzambe elobi concernant David o azali kobunda contre ba Philistin, azaki na armée ya Israël azobunda contre ba Philistin. Ba Philistin bazalaki banguna ya Israël. Alors na deuxième lieu tokotala tina nini ba prince ya ba Philistin balingaki te ete David akene na bitumba na bango elongo. Po ete na ngonga na tokotanga tout à l'heure David tango roi Saül abano luka pa bomae akimaka akendaka kobombama epai ya roi moko ya ba Philistin azalaka kuna. Alors tango esenge bakende kobunda na Israël roi ya ba Philistin azwaki David po bakende. Tokomona ngo tout à l'heure pourquoi ba prince ya ba Philistin balingaki teke David aza na bango elongo. To banda siko to banda na première partie ya mutuna mabiso to considérer ba récit makomami na liloba ya Nzambe o ezolakisa David aza kobunda pona armée ya Israël contre ba Philistin. Boyebe ete David abundaka contre Goliath. Goliath azaki Philistin. Alors David abundaka na ye pe abomaka ya kataka ye mutu. Toke na 1 Samuel chapitre 17 tokutanga verset 8 à 10. Ye Philistin na Goliath atelemi azoko s'adresser na basoda ya armée ya Israël o bazalaki babongamaki pona bitumba azoko ganga pona ni bozobima kobunda contre biso. Nga nazali Philistin te bino bozali baumbu ya Saül te bopona moto moko aya awa abunda contre ngai. Goliath abuki lokuta awa alobi ke bana Israël bazaki ba esclave to baumbu ya Saül. Non, bango bazaki baumbu ya Saül te, bazalaki bana ya Israël. Saül azaki mokonzi na bango. Bango nde basengaki roi physique, bon Nzambe aponaki Saül po azala mokonzi na bango. Verset 9. Ye Goliath azo continue koloba awa bisoki boponanga moto na soki alongi ngai abomi ngai biso tokozala sujet Israël ngo batokosalela bino. Alors soki nga na longi moto mona o bokopona. Alors soki pe na bomi ye bino nde bokosalela biso. Alors Philistin ana alobi lisusu nazoko lancer défi na armée ya Israël. Pe bopesanga moto moko tobunda na ye. Verset 16 à 1 Samuel 17. Philistin wana Goliath azali kobima tongo pe pokwa asali boye mikolo boni tuku mine 40 jours azako bima se présenter devant bana Israël azo lancer défi. Verset 24 réaction bana Israël zakinini na bomonaka moto moye bato ya Israël bakimi liboso na ye pona nini pona bobangi
bobangi ezali ko empêcher bato bakene musika. Bobangi eza ko empêcher bato ba s'approprier na ba droit na bango. Bana Israël ba kimi liboso ya Goliath. Mais Nzamba ataki na motema ya tata ya David ezaya tinda yake lotala bande konene na bitumba. Akei kuna akomi kuna ayoki amoni pe de Goliath na maye azokoloba. Mais oka maye David akoloba na Saül. 1 Samuel 17 verset 32. David alobi na Saül, roi alobi na e. Moto moko a se décourager pana Philistin oyote. Musali na yo akokenda ko bunda contre ye. Voilà. David azaki mwana muke, azaki elenge, mais azaki na bokasi. Bokasi na ezaki na nini na abotiaka motema na eli epa ya Nzambe. Abaka na ko bunda contre Goliath. Toke siko na verset 45 à 51. Donc 1 Samuel 17. Verset 45. David alobi na Philistin. Yo zoko tambola contre ngai na mbeli na yo épée. Na lance na javelo. Ngai. Nazo tambola contre yo na kombo ya Yahweh. Ya armée. L'éternel des armées. Nzambe ya armée ya Israël. Oh yo fingi. Goliath. Yaza okanisaka zo finga Israël. Mais David a rappelé Yahweh que David a marché contre Goliath. Na kombo ya nani? Na kombo ya éternel des armées. Na kombo ya Nzambe Elohim. Nzambe ya Israël. Oh, Goliath a fingi. Verset 46. Lelo. Yahweh. Nzambe mokeri ako livre yo. Ako livre na maboko mangai. Nako boma yo. Nako kata yo mutu. Lelo nako pesa bibembe. Na kan ya ba Filistin na ba ndeke ya likolo. Pe na ba nyama ya mabeli. E mokili mobimba. Bakoyeba ke Israël azali na Nzambe. Maemas oyo David azokoloba na Goliath ezaki par révélation Nzambe apesi David. David alingaki Nzambe. Azali kotambola Nzambe, Nzambe ayebisi ye mae akosala. Yango David a déclaré yango Nzambe apesi ndingi salo bango na Goliath pe bato bayoka. Fantastique. Ezali elengi. Ezali kitoko kotambola na Nzambe mokeli. Na botambolaka eyenge bene na liloba liai. David azalaka ndingi wana. Azala kotambola eyenge bene na liloba ya Nzambe. Verset 47. Et bato ebelo toutes ces multitudes bakoyeba que Nzambe abikisaka te na soit na épée to na lance. Non. Bato bakanisaka ndenge wana. Po Nzambe sa délivrance. Il faut boza manduki makasi to boza na nini. Bokoza na armée na bino hein. Boza na ba avion ndenge na ndenge manduki ndenge na ndenge na mokili ezali te. Mais Nzambe akobalola bino ngoka na ndenge moko ya pete. Nzambe azali Nzambe. Yende akeli likolo na se biloko biso. Oyo alingi asala kuna na likolo na se pe na se mabela akosala yango. Eloko moko ko empêcher ete. Yango David azoloba na Goliath. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Elonga ezali ya Nzambe mokeli. Et ye Nzambe wana akolivre bino na maboko na biso lelo. Verset 48. Aussitôt, eloko ne salami, tango Philistin abandi kotambola aya liboso ya pas David, et là on est David asali. David a kimi mbangu. Philistin, Goliath, azako tambola. Koya epa eska David azali. David apakati mbangu, azako kende pa na ye, akutana na ye. Akena ya champ de bataille, pa kutana na Philistin. Abangite, ya kene na akena lo mbangu. Atilo boko na verset 49, atilo boko na kati ya libenga na ye. Jibesia na ye, azuli banga, a lancé, a bêtier yango, de Nzambe na elongi. Mais, na bozindo ya liloba Nzambe, ezalaki na espace entre ba genou na ye.
libangali na etuti wana alors yakpe elongi na se Philistin akpe eloko nini kosalama kaka na libanga David azaki plus fort que Philistin que Goliath. David a terrassé a longoli ye nini bomo ya bomi ye azaki na David azaki na épée na mbeli na maboko te azaki na mutuku te eloko moko te ka obele lance na ye na bamabanga na ye. Parce que David, verset 51, Kimimbango a telemi perepas Philistin, a botoli épée à Philistin, a bimisi yango na furo na ye, a bomiye, a katiye moto. Tango ba Philistin ba monike, nganga na bango to elombe na bango a kufi, eloni basali, ba pakati mbango, émotion ezui bango, po ete elombe na bango a kufi. David a sassiye, a katiye moto, akufi bamona tokokoma baumbu ya bana Israël bapakati mbangu toke na chapitre 18 à 1 Samuel tokobanda kotanga na verset 5 tina verset kino na verset 9 David esika aza kokende partout azokende Saül azotinda ye aza toujours kolonga Saül atiaki ye na moto ya bato ya bitumba ya ye pe azalaki kosepelisa peuple mobimba ya Israël. Même na basali ya Saül, ya roi Saül, bazali kosepela na ye. Tango ya azozonga, na uti ko partager na bino awa, David abomi héros ya ba Philistin, Goliath. Na bozongi ya David. Eloko nini esalabi basi babimi na ba ville nyonso ya Israël liboso ya roi Saül. Na boyembaka pe na bobinaka. Na kombo na matamba ambunda ezobetama me bazo ganga na esengo bazo loba nini basi bana basi bazo yemba na bozongisaka na bolobaka ete Saül a frappé ya bomi na ye 1000 et David 10 000. Saül a siliki a sepeli na maye basi baza koyemba te bazo pesa 10 000 na David ndi na ngai bazo pesa 1000 eloko ezozanga kaka be bokonzi ya royaume eloko ezozanga yango wana Saül abandi kotala David na misu mabe uta mokolo mona pona nini mboka na yo ekolo na yo ezolonga banguna babino te po ete bino bozongisi na mboka na bango ba ennemi na bino te o botia baza na kati ya armée baza na ba service ya sécurité service ya renseignement donc service de défense ya mboka na bino tant que bato wana bazali na kati boyebi ete bango bazali bauti na mboka oyo baza ba originaire ya mboka baza ba ennemi na bino mais bondimi ete bozala bango na armée basangana na basoda na bino basangana na bato bazokoza na système ya union service ya défense na bino boyeba ete bokopola tango nyonso bokolonga mokolo moko te ekolo na bango bakolonga bino toujours po ete trahison ko bana kozala toujours bokolonga mokolo moko te tant que bazali na bino elongo bozoko bunda elongo moko bokolonga bango te totala sikawa etene ya mibale raison nini tina nini ba prince ya Philistin balingaki te ke David akende na bango na bitumba parce que ndenge na yebisaki bino David akimaka tango Saül azoluka ya bomaye akimaki akeko bomba mai pa ya roi ya ba Philistin ayambaki bien bazaki ne bien et senge sikoyo ba Philistin bakende kobunda na Saül na bana Israël contre bango roi ya ba Philistin azwaki David akende na ye mais tokotala totango tout à l'heure tokena 1 Samuel chapitre 29 totanga verset 1 à 3 ba Philistin basangani basoda na bango nyonso kote nini na Afek Israël asangisi pe bato baye pene na nini na Israël ba prince ba Philistin ba pusani na bazaki liboso ya basoda na bango mokama donc centaines et puis leurs milliers David na bato baye bazaki kotamba sima
ya roi nini roi Akish yena zaki roi ya ba Philistin verset 3 ba prince ya ba Philistin ba lobi batuni mutuna munene awa bo ba hébreu ba osa nini awa ba on ba yebi ke bato bazaba na Israël et na yebisaki bino Israël ba Philistin bazaki toujours ba ennemi ya ba hébreu ba israélite aki tang batuna ba hébreu ba osa nini awa Akish roi ya ba Philistin lobi azongisi bango apesi ya na ba prince ya ba Philistin oh David était mosali ya Saül oaza roi ya Israël et umeli azali epa na ngai en tout cas na moni eloko ya mabe ya koreproche ye te depuis aye epa na ngai ti lelo roi azokumisa ye baprince ya bafilistin batuni mutuna munene bahébreu baosala nini awa mutuna wana esangi mpe botuna bato oyo bauti na mboka ya banguna na bino oyo baza na armée na bino oyo baza na baservice ya sécurité na bino ya service de défense na bino baosala nini wana na kati na bino eza mutuna que font les ennemis de votre nation dans votre armée dans vos services de défense services de sécurité mais soki botiki bango bazali na bino elongo bokolonga mokolo moko te etumba na bango bokolonga te tozotanga liloba nzambe esalama ezali na liloba nzambe yango tolingi boyeba yango bosalela yango anke boza na bango bokolonga mokolo moko te boza na manduki yango ndenge na ndenge bokoza toujours trahi verset 4 kasi baprince ya bafilistin basiliki contre roi na bango basepelaki te na roi parce que roi nde alobi il faut zala correct loka poni moto tokende na il faut bokende non bazalaki logique basiliki balobi na ye meme zongisa moto oyo azonga na esika oyo otiaki ye kuna akokende na biso na bitumba te mpo na nini po ete ye akokoma ennemi na ntango ya bitumba bazalaki na raison zongisa ye liloba nzambe na verset 4 lobi nini baprince ya bafilistin basiliki contre roi Akish baprince ya filistin baaplaudire roi te baencourage ye te bayebisi ye vérité roi zongisa ye kuna aya na biso te akozala ennemi na ntango ya bitumba bazalaki na raison est-ce que bino bolingi ke ekolo na bino elonga na bitumba oyo baennemi na bino baza koimpose bino bolingi vraiment ya solo ke bolonga baennemi na bino soki eza ya solo mais bokoko retrouver ata mopaya moto ennemi moko te to moto moko te apaye ennemi na kati ya armée na bino akokozala pe te na kati ya baservice ya sécurité service ya défense ya bino bakozala te soki bazali elingi bolingi te ke bolonga tozotanga eza liloba nzambe baprince ya bafilistin bayebisi roi zongisa bato zongisa moto wana renvoyez de votre armée tous les gens qui sont originaires de vos pays ennemis qui retournent dans leur pays qu'ils ne descendent pas avec vous sur les champs de bataille. Si vous descendez avec eux sur le champ de bataille contre leur pays, ils seront vos ennemis pendant le combat. C'est ça que nous avons lu justement dans la parole de Dieu. Bakozala banguna nabino na tango bitumba. Bokoki ko accepter te kozala na bato oyo bazalaki na armée ya ba ennemi na bino bazalaki na ba service ya renseignement service ya défense ya ba pays ya ba ennemi na bino bo accepter bango na ba système na bino ya défense na armée na bino bokozala botaou bokozala faible bokolonga mokolo moko te parole de Dieu soki nzambe alobi eloko esengeli bosala yango po bolonga soki bosali le contraire o nzambe alobi bozokende tout droit contre le mur bokolonga te banguna na bino bakosakana na bino ndenge balingi selon liloba nzambe ndenge ezoloba mpona confirmer yango tozala na 1 Samuel 29 tout en verset 5 à 6 baprince ya bafilistin barappele na roi
Maïmanso David aza osala kuna ndenga bomaka Goliath ndenge basi bazoyemba bayibi yango bazo rappeler roi wabwe net oyo eza David te o baza oyembela bazobinela ye Saül a frappé 1000 et David c'est 10 000 ba prince ya Philistin ba rappeler yango na roi banzembo oyo basi ya Israël baza koyembela David na Saül verset 6 Akish roi Akish roi ba Philistin abengi David bolanda awa bon sens ya mokonzi roi Akish tango ba collaborateur na ye ba prince ya Philistin ba lebisi ye motoyo azam awuti na mboka ba ennemi na biso abazalaki ko ba preuve na ye abundaki na armée israélienne abomaki Goliath na biso mais zongisa ye Akish ayoki ba collaborateur na ye asale nini abengi David alobi na ye Yahweh nzambe azana bomoi ozali moto ozali droit ngana ninga komona yo kokene na pe zonga na yo po ete na trouver loko moko te ya mabe na yo depuis okomi epa na nga ti lelo kasi tu ne plais pas au prince ozo se pensa ba prince était Akish ayoki ba collaborateur na ye zongisa moto bazaki na souci ya mboka na bango balingi balonga ba ennemi na bango ezaki nani ezaki Israël Akish alobi na David kasi yo ozo plaire ba prince était tu ne plais pas au prince soki ba originaire ya ba pays ya ba ennemi na bino batoyo bazaki na armée ya ba ennemi na bino bazaki na ba service ya défense ya ba ennemi na bino bondimi bango na armée na bino na ba système ya défense to ya sécurité système ya service ya ba sécurité na mboka na bino soki baza ko sepelisa bino alors bo compter sur nzambe mokilité po nzambe mokilinde atiango na liloba ne poto yekola poto apprendre et sengeli boyeba que tant que boko garder bango na armée na bino boko garder bango na ba service ya sécurité na bino boyeba avec certitude que bato bana bakozala toujours ba ennemi na bino boko longa bango mokolo moko te bo gagne mboka na bango te boko gagne armée na bango mokolo moko te bako batala toujours ko détruire bino. Vous ne pouvez pas aller avec eux à la guerre. Bazala na bino na bataille était, na champ de bataille était, parce que vous serez toujours trahis. Akoyebisa plan na bino yo surtout na mboka na bango boko zala détruit. Alors kokende sikawa na verset 7. Verset 7 lobinin. Roi Akish alebisi David zonga kene na kimia po ete osa eloko moko te ya mabe na miso ya ba prince ya Philistin. Alors mutuna na nga na bino yango eloko nini bozo sala na ba ennemi na bino bondimi na kati armée bondimi na kati ba service ya sécurité na bino tango bazo sala ba makambo ezali désagréable na miso na bino bazo sala bozo mona qu'est-ce que vous faites de ce genre? Verset 8, David alobi na roi Akish. Mais eloko ninga na sali. Eloko nino moni ya mabe pa mosali na yo depuis nga na ye pene na yo. Po ete nga na kene na ona bitumba te na kene ko bunda pona mokonzi na nga roi. Roi Akish alobi na ye azongisi ano. Na yebi. Yo zali agréable za malamu na miso na ngai. Ozalo kola angelu ya Nzambe. Kasi ba prince ya Philistin balobi yo ko kene na bango na bitumba te. Voilà. Ba collaborateur ya roi ba lakisi ba monisi nzela ya malamu e roi yoki bango bato bana o ba uti na mboka ya ba ennemi ya mboka na yo o bazana armée na yo o bazana service ya sécurité ya mboka na yo bato bana esengeli pozongisa bango na mboka na bango po ete soko bazali obele na ba service na bino ya défense ya sécurité bazana armée na bino boye ba ete mokolo moko te boko longa boko nyokwama boko gagner bango te bako détruire bino de génération en génération. Il faut extirper bango
Alors alobine na verset 10 yanga tina wana olonga tongo na basali bayo na mo maître na yo o bayaki na yo bokende tongo bozonga. David verset 11 na bato baye batelemi tongo na tango elamu babimi bazongi na pays ya banini ya ba Philistin pende sika zalaki wana. Alors ba Philistin ba kesi ko wapi na Israël na tangelaki bino armée ya Israël ezalaki etandamaki kote wana na Israël. Mais bakei kuna eloko ni basali ba Philistin ba gagné Saül na armée ya Israël. Ponani parce que David azaki te côté ba Philistin. Parce que David azalaka. David alingaka bunda pona bana Israël. Mais yo ko permettre mon paya ennemi amboka na azana armée na yo. Yo permettre ennemi amboka na azana ba service ya défense, ya sécurité amboka na yo. Mais vous allez trahir. Mais ozo permettre que ennemi a détruit mboka na yo. Solution ezali nini? Esengelo ebisa bango bazonga na mboka na bango. Comme ba ebisa na David na roi ba Philistin azonga akene na bitumba na bango te. Parce que ne na wutu ebisa bino tumesalamaki ba Philistin balongaki bitumba wana ba gagner Israël. Saül na Jonathan na bana bakufaki. Pona nini mboka na bino ezolonga banguna na bino te po ete na armée na bino na service ya sécurité na bino service de défense na bino bozana ba soda o babundaka bazaki deja na armée ya banguna na bino bazaki na ba kosana ba service ya défense to ya sécurité ya ba ennemi na bino ozongisa bango na mboka na bango bozongisa bango na mboka na bango esengeli bino bo identifier bango boye ba bango bozongisa bango bakene ko servir na mboka na bango et bokoko séparate tango bazali na kosala na bino bazana armée na bino bazana ba service ya sécurité na bino esengeli boza irriter loka ba prince ya ba Philistin bazaki ba silikaki na roi ba ebisiye okoko accepter te bato bana bazala kati armée na bino bokoko accepter te bazala na ba service ya sécurité na bino po ete bako trahir bino bako aider bino te plan na bino surtout ba webisango banguna webisango na disons ba webisango mboka na bango. Solution ezali nini? Solution para ko éviter trahison. Solution à kitoko ezali nini para ko éviter trahison, para ko éviter ke ba poignarder bino na sima mokongo te bozongisa bango na armée na bango bakende na armée na bango bakende na ko servir mboka na bango na service ya sécurité ya mboka na bango. Para ko éviter trahison, bo éviter ke ba poignarder bino na dote ba trahir bino te na tanga bitumba bozongisa bango na mboka na bango baza susu na service ya défense te ya sécurité te baza susu na armée te pona nini po ete soko bozana bango bokena bitumba bokozala très bango se transformer bakoma ba ennemi na bino sur les champs de bataille. Alors va faire partie des sous-soutés na service na ya bino la défense de la sécurité bazare sous-soutés na armée et surtout bakene na bino te na champ de bataille na bitumba pona nini po ete tango boko kene na bango na bitumba plan nyonso bosali nzila nyonso bokoleka bakoyebisango na basoda ya mboka na bango po ete boza détruit. Alors po ete bolonga bango esengeli bolongola bango na armée na bino bolongola bango na ba service ya sécurité ya défense na mboka na bino bazonga na mboka na bango po ete bozala na bokasi po ete bokoka kolonga ba ennemi na bino po ete bopesa kimia na mboka na bino. Nzambe ya bomoi pe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.